na sens nini omoni Félix amona mboka normalement nde tobaki que non entre Félix ou bien nani Fayulu moko ya kobima to sapoti mais yoko comme que non Félix abimi alors moi ba contre esprit et yaki kokuma malgré tout asignaki oyo asignaka signeti eloko tout ba pesa rapé mutu temps pour boyeba idée nae suka nango ezanene. J'espère que non musée Kabila asignaki oyo asignaka te mais tellement d'aki vitesse de sort nae. Alors tout pesa Félix chance bandeko oyo bazoboyaka critique ya Félix donc wana eza pena malamu mingi te eza normalité eza président république phase to pesa ka ba remarque plutôt pesa ka ba critique association na wezani kombo na association nanga na pesi kombo ya rivière wana po batu mususu soki aboti mwana ndenge wana aninga kwaka ye na rivière mais ngai na village nanga tozana rivière wana ezaka séparé ndenge balobaka calcul ya nzambe oyebaka kote koto oyo basokolaka koto oyo ezaka mai ya komela yango wana kombo ya association nanga eza tuka ngai tubiki kakunwa ne kakonvo bibal. Si c'est quand Kalonji Mouloko est décédé, on a fait barrage à tous les deux rivières là pour enterrer Kalonji Mouloko. Il est mon oncle, c'était le cousin de mon père. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai donné le nom de cette rivière, des rivières là, pour montrer que il ne faut pas, quand tu es au Botimouana, trisomie, au Botimouana, aux autres idées, à comprendre moi ou bien boire une rivière. Il y a quoi dans la pièce, tout quand on a été dit, quand on a mis quand on voit bibal. En bref, tout quand on est voit. En bref, il y a abrégé ça tout quand on est voit. Place Bakundi, quand on joue le point, et ça va rivière Wana. Il y a Wana. Merci beaucoup. Bon, maman, le monde n'est pas l'association modèle. En tout cas. Comme ça, on va ça. Le problème est que les gens sont congolais, boyer tout sangana, ou yazana moyen, après c'est pour l'association nanga, nasa les locaux wana pour ba maman, azoli les mingi, bana bazali réfugié, ba maman bazali victime pas ba papa, boni lobote linga mwana bonye, nasa sabasi wana na bana wana ravanda na ba wana ya pona sina bandia wana France, ravanda kana bana wana na sabra kabana wana. Baza le colonel française d'origine congolaise, dans la en France en tant que française, pourquoi pas dans la origine vote ya bino nga comme nanga numéro pour s'abonner na chaîne na bino Kini ya bana Kini. Matata mokile koti matata donc presse koti matata balobi 2019 Mambasika. Mais il fallait qu'on remercie bateau Basoli biso ça bien. Pour remercier c'est bon. Bonjour. Bonjour Ndeko. Comment il s'appelle? Non, ça semble aller, ça va. Merci Ndeko. Nga juste naé pour nous remercier Ndeko ya Cape Town. Naza moko to utina délégation ya Cape Town. Na qui représente les qui bongo au biso mouvement FCP. Vraiment tout ça toujours bon moko. FCP Ezali. FCP Ezali une organisation, il y a Bissou dans la Cape Town, vous représentez par le président Mike Alomba. Donc, nous avons des membres, de la Bissou, qui ont supporté Bissou pour tout le président de la République. Donc, il a remercié vraiment les membres de la Bissou pour le soutien, pour le président de Baraton en Mokabana Bana. Donc, ça soutien à Binom, il y a tout combattu. Message, comme c'est le président, le message est commis. Quand il y a malgré tout, moi, la divergence d'esprit, il y a soi-disant ambassadeur Mpoko, mais nous avons toujours confusion. Peut-être que le président a un message où il s'est dit que donc le message venu comme qui on a peu partout dans la diaspora, surtout il y a des bandes vraiment photos à toujours tout guide tous à moko
kandingi a tolobaka together we can build more. Donc merci pila bandeko ya Kaos Biega na ndenge ya Axe Timal ya Cape Town. Donc tout ça toujours bon moi quoi. Tout ça together. Est-ce que le message que vous avez par rapport à Batini, les réseaux sociaux qui non, Félix a toujours moins en salle à Kabila. Vraiment, Babilo qu'on a penda, biso to kota na penza na bosinote na sens nini. Omoni Félix a mon mboka. Normalement de tobaki kenon entre Félix ou bien nani Fayulu, moko ya kobima to sapotir. Mais ero comme kenon Félix Abimi, alors moi bah contre-esprit et y a qui kokuma. Malgré tout, Asignaki Oyo, Asignaka Signeti, et donc tout, ça va faire tout le temps. Pour idée naïe, sous j'espère que non, musée Kabila, Asignaki Oyo, Assigna raté, mais tellement d'active vitesse, de sort naïe. Alors, tout peut ça Félix, chance. Bandeko Oyo, Basoboyaka critique, il y a Félix. Donc, wana ils appellent malade mingité. Ils ont normalité, ils ont président république, phase to pesa ka remarque, et to pesa ka critique pour évoluer moi un peu bien. OK, message de l'ambassadeur na biso mboka na biso ndenge ba congolais ba souffrir, ndenge ba congolais ba vivre la folie. Bon, message ezaka moko ndenge président Mike Alomba Lobaki bébé Kisindi Barabas abaye ke non ndenge zana boye. Biso moko kaka ni to se zoanaka en charge awa na bamboka bapaya esengeli biso moko to récupérer ba poste wana partout na diaspora kasi baza po biso moko toyebi n'importe ya congolais moko alors biso to zo en charge biso moko toyebi passe wana biso moko to ba ndenge ni ya sota out donc il a sens wana voilà. OK, merci beaucoup. Donc mbote vraiment la pesi na ndeko Filiwelo oyo pena asapoti biso. Donc nous avons accéléré na libenga ndenge za kobima moto za pa ya maître Kambai ou ya na Jamestown yepe a supporter ki biso vraiment toujours tout ça bon moko donc il y a roloba mingi zati donc tout ça toujours together we can be more. OK, merci. Shalom.